Irene Masiandoki. Ebetelinde zo bomba bango bazabana. Mwasi a regreta kate bazabana. Betela biso masolo oyo omesana. Kobetela biso ya solo kasia. Mwasi apela ye moko sa mombonda. Mamirene ya bamasi andoki. Ezanga papa flamand noir. Papa na chimia na miracle. Irene Masiandoki pe. Oleki bango mwasi mbiji. Mama ni mama, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto. Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Binkulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga, ya avoka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o bamitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Samba Mesana Kolanda, identité, Yabundes Irene Masiandoki, oh maman bino la cabino kakaba, histoire vraie, pour essa la bino, ba vraiment kasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali, Nengen Alobaka, Nzamba Lola, Apambola bino, pour na patience, fidélité, confiance, Ndenge Bolanda Kamasulu, Irene Masiandoki, moi tu appelé Moko, sans mon bonda, et ça la vraiment bien makasi, Yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba sabona te na site yo bo sabone au site ya mama bino bandeko déjà bo sabona bo partageaka parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to selaka proverbe 19-20 po sunga yo nanga na suite ya vie likele biso vidéo partager et kosala biso bien makasi to pesi merci na bandeko bazo soutenir mama Irene na prière na ba conseil na nyonso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne mwasa leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 mwaswa ya mibla 22 ndako na verchache mwaswa longa mpiaka ezalaka yo Betty la patronne boni basangwa ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko peta imami la plus belle oya prêtre Zakari vient na biso ya Bogar na kata France na mbuka ya Jolie Musungai de longues jambes. Merci na Yves Djoboke, garçon de luxe na Katia Paris. To bosanité maman Lili Mwimba, ya papa Oscar, toujours na Katia Paris. To pesi merci na vienanga Willy Moucheni, code des mondial, papa social, balobi Fondation Willy Moucheni. Merci na maman Cornelia Loutadi la mwana Telesi mwasi tata, balobi Gracelet cosmétique nde makambu ya yaka kobungisa loposo, bagama kitoko ekoti métis caramel, ba savon noir ekoti anti-bouton, anti-nduta yaka kozwa solution ekosala biso bien na Gracelet cosmétique liko nango azape na boutique Rehoboth kolata kitoko mama Cornelia azoteka bilo
biloko en gros azoteka pe en détail. Yo mtolingo banda business na yo ozomona ndenga ko banda te oteka basaki ya ba marque ba t-shirt biloko nyonso benga mama Cornelia Mokroso benga okende ko se retrouver ba biyende makambo azoteka biloko en gros en détail pe tozo somba bo benga boko sepela ba bikolo business mama Cornelia lutadi la mwana telesi mwasi ya tata kangi bunde sineti na film bamoure na bamourese partager vidéo like tomeka kosola biso tokendaka bongo ba diaspora bozo kende Congo Kinshasa bobenga biso bobenga bokangisa ba place kokomela ya kitoko balobi ba appartement loué ezali chambre salon cuisine salle de bain topé deux chambres salon cuisine salle de bain na prix ya bien okola na ba condition ya kitoko balobi sécurité na nzoto pe na molimo benga biso passer ba séjour na yo na ba condition ya bien liko na ngoso komi na Kinshasa kobosana te leka na restaurant super urbain chez mama Sylvie balobi mama Sylvie Mwanzaka e lambeli ndezo boma bango buffet africaine samedi dimanche kolia bio neti na film restaurant super urbain bamoure na bamoure partager du solo mama Irani ayaka boye te ko beta du solo na bandeko nyonso o baza na poto bandeko o nzamba salaka bango ngolu avant oya poto obotaka na Kinshasa otikaka mwana na yo ndeko nanga fokoza na vie de prière makasi mama Irani betaka masolo ya ba tendance nyonso toselaka proverbe 19:20 lisolo nazo beta eza lisolo ya ndeko moko ya mwasi aza na Finlande bi mama Irene beta lisolo nanga eza vraiment pasi eza maona kutami na ba citation moko soki nzambe te pasi yango na sepeli na beta yango na Irene Masiandoki TV pona bandeko batika bana bango na Congo na famille babokola bana makambo esalamaka mingi menga ekomelinga mama Irene nga aza mwasi libana boti bana nga mibale awa o nazobete ya disolo o aza malade siko aza na âge 9 ans mama Irene natikaka mwana nga na Congo tango na yaka mwana nga tikalaka mukie mwana nga tikalaka na 4 ans nga na epoto ba parents nga babokolelanga mwana mama Irene banda na epoto nazonga na Kinshasa te sina sel bambule bele mwana tikalaka na 4 ans tango tokomaki na 2022 nakendaka vacances na Congo na kuti mwana nga nabi pourquoi pas na sala effort na bengise avant disika moko na bandeko na ye na bandaki kobunda vraiment mama Irene na bundaki tina 2025 awa na ki ko récit voyage mwana ayaki mwana sa komi déjà mobali munene sia pusani mais aza mobali munene teki ya ba 20 quelque tititi mais asia pusani parce que aza na 16 ans mwana nanga sina sel bambule bele na tika ki na âge 4 ans c'est que nga na libanda na sel déjà ba 12 ans banda na bima Congo na umeli mama Irene mwana nga tango ya mobali tovandaka ni ndako moko e umeli ezaki année passée o nazana ya 9 ans mwana koma ekobelanga mama Irene mwana koma ekobela akomi na école mwana komi kokuya ba examen ekomona ke mwana aza na maladie moko na mutu ndeti ba jara epilepsie mama Irene mwana bota makibongo te mwana koma ekokuya o na bota na poto awa esalaki nga bien te mwana nga yaki wa uti Congo tozaki vraiment na ndako bien ambiance bien mobali pe na bala awa alingaki mwana nga tozaki bien to vana biso problème ezaki te mais pas ezeka o na bota ya 9 ans koma ekobela komi kokuya mwana kokuya tokeno hôpital asali crise alamuki ekomaki mwa trop ba ekomona ke aza na épilepsie donc faut azo ba traitement mama Irene na famille na biso biloko ezala te en tout cas tobela yango te bon eza malade koyela mutu nyonso tozobeta lisolo toselaka proverbe 19 bandeko nanga toza libanda na Yesu Masia te tokota kati na Yesu Masia libanda na Yesu Masia eza pasi tokutana ba circonstances musu na vie epusaka biso pembe na kosambela nzambe makasi mama Irene tango mwana komi kosala ba crise wana to ba beza na épilepsie na famille na biso tellement ezate na koma na souci ya mwana na bi euti wapi papa na bon côté na bango toyoka lisolo te côté na biso pe lisolo ezate na komaki ko prier mama Irene na komeka ko bonde na komenga binzambe maladi euti wapi nzambe yoka mawa na bandeka ko sambela mwana oyo abande ko bela komi ko betela papa na lisolo abi papa so na koita on la mukaka oya 9 ans na sinake na utaka Afrique papa bi utaka Afrique o na utaka Afrique le kombel na nga pazaka mayele
akomi concentré trop kosola na mwana ayeba mwana na momo soka koita bandi ko poser ba question ko na voiture abimisi ba ketambola elekaka ndenge nini habite papa na kenda Afrique so na kenda Afrique na vanda na terrain moko munene batu bazaki ebele batiaka nga na katikati mena ko bakomisa balingaka bakomisa nga roi so mbala etanga ka manto ya ki roi mbala moko fo na lamuka mobala komi koyebisanga makambo boye ngabi te eza normal te euti wapi mama Irene ba prière tozosambelaka biso moko na ndaku toza na pasteur oke kolela te mama Irene mama botinga aza na Congo baleki nanga baza na Congo famille eza vraiment na Congo mais naza na leki moko ya mobali abala na solaka ne très bien mama Irene bande ko expliquer ki nanga makambo mwana zoloba leki nanga lobi bozo sambela kabino moboluka ba pasteur mokuna boyebise makambo na pasteur ndeti nini mama Irene miko bunda ba pasteur ba réseaux sociaux oyo ya kobenga kana ba téléphone ko zo bango peza la moi pasi leki nanga ayeko proposer nga pasteur oyo azali pasteur ya mwasi na ye mama Irene to komi pe ko bonda na pasteur on prier kaka normal mama Irene ndeka kezalaka prier kaka normal mama Irene to la muka to mona mwana nga 16 ans mama Irene avandisinga na papa na ye mobile nanga alobi ke eske moi ezali na zonga nanga Congo tolobi ozonga Congo pona nini mama Irene tala Congo mutu nyonso na minute aza na posa poto tala batata mikolo kutu fali azomema na poto ba merci bazosenga butu na moi bakomi lokola banani koloba ba merci ke ezongi bamemi bango na poto ezalaka paradis te mais poto ezaka poto tala ka batu fali azomande baosenga fali ba merci parce que bazomona ke poto eza poto fo kofuta nyonga misu mais mwana ye poto alobi alinga zonga na ye bamuri na bamuri zibolanda likambo mobala mama mobali nanga tuni mwana lobi ozonga Congo pourquoi yo ye awa to sel ba démarche tout classe yango bandi est-ce que oza l'aise te na ndako awa o te po ndenge bozo sambela mingi na mona zonga po na za fermé na okora suko bimate ozoko akobimate yo bimaka te na moyo betaka tu libanda te bimaka na mama te senga na tana bimisa kona bandeko na ote olingo bima ndenge nini ote na moni après leki makase pi mission na yelaki awa ndenge mwana koma kokweya tokoyisaka ye faye topese pouvoir akoma mokondi na mboka na biso kuna po afongola baporte adirige siko famille mobimba na bandeko baza na Afrique mpo nga nalingaki baninga bapesa nga poste wana mais esimbi te parceke nga mission na yaki na okoka te bayi bakosambwisa nga na mboka na biso kuna na mboka mondi na bango bakoemilie nga bakopesa pouvoir epai ya leki na nga yango banda na ye awa soki leki na nga kwei tobimisaki na koka mwasi mama oyo aboti mama na bana oyo bamure na bamurezi nazobeta lisolo eza lisolo ya famille ya bato bien mama Irene totanga akombo te tosalaka proverbe 19:20 otika mwana kongo epa mama na epa bandeko na yo aza mwana na yo oui mais yebaki na absence no biloko aliaki oyebaki te bilamba alataki ozoyeba te yaya fo kobondela makasi kobengisa bana na poto ememisa bato baproblème mwana oti kongwa ye libala mama ekoti désordre mwana oti kongwa ye mobala mama koti prison makambo ebele aviole mwana na ya lokute na ya solo toyoka mingi na kindoki bandeko nanga tokeba nzoka mwana ya mwana mwasi ya mobali ya 16 ans garçon monene bongo koko na bango abebisaka kaka tango mama na bango atiki na Congo na 4 ans wana pour moi ça sali 12 ans na poto kaka tango atiki mama ye poto koko apesa mwana kindoki bayaka na bango poto bamenasaka mwana mwasi oyo bakokaka te tango ye sur place alinga pesa ndeleki na 9 ans kindoki yango leka koma osala ba crise d'épilepsie soka kwei wana bazwaka esprit na ye so mabala etie kuna manto na bango kindoki tango mwana koboya mwana nana azwa kindoki te mwana boyaka mwana komi ko rencontrer makambo amonaka mama Irene to banda ba prière to benga na pasteur ya mwasi aleki na biso prière ke ezongi mama Irene histoire vraiment mwana azana ndoki mwana ana atie biso mal à l'aise il faut azonga mama Irene papa le bi photos avocat tozana chouate il faut azonga deki nanga lobi ya kozongisa na Congo eza solution te bo prier kuna bi me papa kolo nzoto alingi kozvanda na ndako na biso te alobi ndako na biso eza na moto siko na kotia wapi nga mutu na boti mwana mobali pe na ndako abi il faut azonga lokola ye moko abimisi yango papa pe a changer de mama Irene kobengisa mwana poto eza ngambo biso tomoni makambo tozo avocat to expliquer makambo
to expliquer l'état mama Irene to baka kindoki mindele bayeba yango te c'est faux mobali nanga lobaka mnoka mboka na biso bien ake ko expliquer l'état vie otoza nango mama Irene babi wi akokini azonga ba compliquer biso te mama Irene loko elekelinga mwana nga na bota na minute otote kozongisa mwana Kongo na février mama Irene mwana zongi Kinshasa tant mwana zongi ba prière kolongwani kana ndako mama Irene mwana ngati siko banda février azokuya te mama Irene tozobondela makasi pe ezonga te mama Irene aza mwana onga na buti leki nanga mobala juillet na mwasi na etanga koma Kinshasa bake na ba prière mama Irene mwana banda misala mabe banda kala muta bebisa ye mama leki nanga so pesa nka courage ya longola susi kindokiza malade si la katozo traiter na ba prière awa mama Irene na minute mwana utaki poto ake kovanda na église a liloba mwana onga na boti mama Irene nazolala na pasi makila nanga mena kosala nini yango na ekobeta liso na communauté na ba maman botika bana na Congo tozala na vie de prière nga muta bebisi mwana nanga maman aboti ngai muta bebisi koko na ye natika mwana 4 ans libanda mboka na sali 12 ans mama Irene mwana nga na boti aza na 9 ans mwana ye na ndako akomi kosala bisala sala mama Irene abimisi makambo fala panzanga na mobali fala boma papa bwakela papa AVC mwana mobala batu mama Irene makambo ebimi ebele ya mwana beta lisolo yebisa ba morena na ba morise Jésus Christ revient tozwango lisolo kaka te temps eza vraiment mauvais tozala na vie de prière na makasi na bomoi na biso mama Irene komona mwasi biso aza na misala mabe mama Irene ondima te beau garçon chose grave mama Irene papa na ye otobotani nga na ye akufa na ngola mama Irene makambo ebimi garçon na sala accident grave mwana lobi ye na koko batindelaka ye dragon abwakele moto na volant zokufa mwana mbala sala accident grave na ngola akufa mama Irene mbala akufi na 2020 mwana lobi ye na mama nanga mutu basala makambo wana mama Irene famille mombalo niki makambo te mama Irene eza pasi mwana nga sala makambo minene mama Irene ya somo mama botinga mutasali lokoyo nazwaki lokola mwana mama Irene mwana kitoko mwana za ya kobeba yangwana te ya ba mama ndenge totikaka ba na Afrique toza na vie de prière na pesa confiance na mama botinga lo na comprendre que mama na yo akoki kokoma satana papa na yo akoki pe kozala leki na yo akoki kokoma satana mobali no satana na maseke na mokila tant eza mauvais Jésus Christ revient ndiko moi ça pesi solo yo pona kotalisa ba mama to ba papa surtout mibali bozana comportement obotisaka mwasi moko boye na Afrique mwana yo na poto bala mwasi mususu oyebi mwana ana ndenga kolela te na Afrique na famille ya mama na ye me mutemo kozo kende Kongo na zwa kaka mwana nanga mwa surtout mibali bazwela ba bombe na kati ya ndako tango koyana mwana ayeko bebisa bana oyo bota awa tokaboli bana te ezala biso basi ezala mibali faut kosala très attention yo za mobalo pesa mwasi moko zemi oya poto mwasi antika na zemi abota na famille na ye mwandenga koleli yo yebi toke jemba mo sangisi na bana na oui baza bandeko meliko nango vie de prière ezala temps eza mauvais yaya vomo toboka lisuma ko misi mbali nyonso ke toboki eza pasi kolinga to bebisa bana nyonso vie ebeba to banga nzambe Jésus Christ revient lisolo ndeko beti pona kotalisa ba mama na ba papa o batika bana na Congo soki lingo bengisa mwana no tika na Congo sangana bandeko ne awa il faut otuna nzambe il faut ozana vie de prière parce que kindoki elakisaka te tala mwana oyo balobi mwana moko respect alobaka te beau garçon mayaki deja ya kobeba ayaki mission na ndako ya mama na ye epesi pasi epesi mawa nzamba pambola bino pona patience fidélité confiance ndenge bozela kamasola identité ya bundesi mwasho apela ye moko samo mbonda bo partage kamasola mama Irene bo s'abonner na Irene Masiandoki TV a mafinga ezalaka te tobetaka kaka masolo ya solo tobetaka aubergine te ko hésiter toza anniversaire to souhaiter ba joyeux anniversaire benga biso sala business to lingi to sala publicité ndenge to sala ka ya l'or crème balobi l'or crème ezawana pona bino l'or crème
crème ezali pomade moso ozopakwa na tolo ezovimbisa basi tolo otiango na fesse ezopesa forme elengi na jean ndeti na film obengi biso tokosala publicité nzamba lola apambola bino bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Fashion. Yango quand même na mon yango senga cuir ma casquette à la qualité minisa. La photo non le passe la commission et bien ma taille. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant la scène na bino luka fils fashion. Et dès qu'à luka qualité là qui sont on a vu musique et banane et robe. On a tout un petit mot na ça la piscine on a commenté à on a eu banane blonde. Ça peut son adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez ce que vous avez bien accepté le bouton ma casse. Ma chérie, n'a pas sur les dégâts. Vous avez bien la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse à l'île, nous déjà les aides classe. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazolakisa bino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te. Ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din. Oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te. Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te boso mbaka na balabala te balobi oyo en direct de